bandeko oyo bazofinga mida, bandeko oyo bazoloba mabe mpo na mida, bandeko oyo bazobimisa bensanite mpo na mida. Makambo na koloba na émission oyo nandimi te bokosepela nango. Soko lobi osepeli nango seke okosi. Omikosi yo moko muta liboso, sima nango ozomikosana. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ndeko yozo landanga, ondimi o continue koyoka makambo na koloba. Otangi titre bien. Pota onga na tchaka ba titre ya solo. Alors otangi titre bien. Soko komi pe na etape oyo, oyoki même makambo na lobi liboso. Tango moso otangaki titre te, oyoki makambo na lobi. Na kanisa de nature, titre pamba epesa koposa oyoka makambo bato bakoloba te. Soko sepeli na titre te. Me yo okoti kaka ozo continue. Maloba na lobi liboso oyoki mozo continue. Elakisi yo moko za na posa o continue. Me na yebi te pourquoi olobaka soko monika ka titre mabe to yoki ebandeli makambo mabe okataka. Mokati te ozali toujours awa. Bandeko mida na lobi ba oyo bazofinga ye, bazolobela ye mabe, bemission mabe. Nanga moko na saleli epe émission mabe, bolandi bemission na sali. Toko sepela te na makambo nga na koloba. Nga moko pe na kosepela nango te, bino pe boko sepela te. Alors bandeko botala bien. Banda yo obando loba po na mida. Banda tozo salela ye ba kalikil. Banda tozo salele bemission. Mida abombami. Liboso nga na monaki akimi. Mais namoni abombami. Bien sûr na yebike makambo yo bozoloba ezo sale passe. Pongai miniature pamba tango na tchaka ya ye esalake passe. Bemission nanga alandaka ngo esalake passe. Mais na finga kete na kotaka penza musika mingi te esalake passe. Oyo bino bozo sala bozoloba ezo sale pe passe. Mais abombami. Akimi pe abombami. Alors bandeko botala bien ou bien totala bien. Banda to bando finga ye, banda tozo saleli ba kalikil, banda tozo loba o toko sala ti sikoyo. Mida akokozala na position nini. Maloba o tozo loba, bemission o tozo sala. Ezali poto sukisa mida. Ba misusu ezali po mida ayoka pe passe. Ndenge ye afingaka batu. Ba misusu ezali po mida. Ba internet ekangama alongwa libela na mon internet. Ba misusu po mida a change. Asenga pardon. Akoma koloba sikoyo makamba malamu. Etc. etc. Na kanisa na bosanite.
Alors bandeko mutu na mutu oyo azokanisa objectif na ye likambo mpo na mida d'après yo oyo ozokanga yo sikoyo ozomona ndenge nini ekokende ndenge yo ozoloba ekokende ndenge yo ozosuwete esalama to ndenge nini ere yango oyo rezonaka mpo soki sikoyo orezone te okozala toujours sur na makambo ozoloba okozala toujours sur ekosalama ndenge yo ozoloba sikoyo soki esalami bravo olongi objectif na yo na makambo olobaki soki esalami mpe katikati bravo kaka pourvu ke esalami me sikoyo oyo yolingi mida abénéficie nango te soki mida abénéficie nango surtout grâce ya modèle yozoloba okosala nini napesa exemple bomonaki makambo ya la baronne elekaki bomonaki bapétition bomonaki bato ndenge balobaki koleka ya mida bomoni ndenge batakaki la baronne koleka ya mida eningisaki internet koleka ya mida me sikoyo tozoka ndenge nini Karine soki azwi mukanda mpo na bongo Karine soki azomata lisusu mpo na wana ejouer rôle à part Karine azala icône azala mama YouTube azali na la Chine mais ezolobama na minoko na bino moko grâce ya makambo wana esungi Karine mpo na mukanda esungi ye na makambo mosusu alors tosala sikoyo boye soki mida mpe makambo tozoloba bemisio tozosala esungi ye na quelque chose tokosala nini mpo wana oyo balobaki mabe mpo na Karine oyo basalaki pétition mpo na Karine oyo balingaki Karine vie kende ndenge baza kosalela bemission ndenge baza kokanela ye sikoyo makambo eke bongo te boyebi sikoyo bango moko kuna soki bazovivre ndenge nini me sikoyo biso mpe oyo tozolobela mida tozolamukila ye tozotake eza bien parce que ye pa finga bato me na suka nango mida akobota eloko ya kitoko to ya mabe mpo suwe na biso abota eloko ya mabe si te kangama atika koloba mafinga to abota eloko ya malamu achange caractère to alongwa libela na internet azali oyo bozobenga boyebi kaka kombango bozobenga soki nini alors soki sikoyo nyonso wana etushe mida te mida nde aganye eloko d'après bino d'après biso mpe tokoma ndenge bato wana balobelaki la baronne modèle basuki mpo tokosuka bongo soki mida makambo na ye ekei ndenge tozokanisa te ndenge tozoprepare te boyeba nalobi te botika kofinga ye nalobi te botika kosala bemission oyo bozosala minoko eza ya bino basite eza ya bino mitu eza ya bino ntango makambo bozoloba ekosimba bino na biso tokosepela mpo nga mpe nasalaki émission mabe mpo na mida sikoyo soki makambo yango esimbi te oyo yo ozosala mpo na mida oyo tozosala mpo na mida soki esimbi te tokosala nini nazotuna bino tokosala lolenge nini soki esimbi te bokanisa malamu bandeko nayebi te soki tokokoloba nini
soki esimbi te tokosala nini? Nga nalingi nayeba parce que tozolobela mida. Bandeko eza simple bongo te. Soki totali malamu mida ndenge azali wana, ye soki abazobanga maloba oyo ezoswa ye fa bombama ndenge abombami. Sikoyo na kobombama wana asa yebi makambo bazolobela ye po alekaki epai ya Angelica alobaki makambo oyo tozolobela ye na oyo bazoloba. Aboyi kosala ngo na chaîne na ye, alobi akoya na février. Pe alobi aza na makambo oyo pe azosala. Donc soki mida azalaki ya kobombama abimi aye pa ya Angelica. Et puis pa ya Angelica alobaki 2 minutes te, alobaki pendant 52 minutes. Soki mida aye koloba pendant 52 minutes, elakisi aza na espoir. Elakisi aza sur na quelque chose. Nalobaki na bino pe na repetaka. Mida akopiaka makambo Karine na ndenge ya kosakana te. Mida ayeba Karine kolanda Karine avant bato ebele. Mida c'est possible pe naza sir ayebi Karine na misu. Bino boyebi Karine te. Boyebaki pete ke mida asala comédie azala na théâtre. Boyeba pete ke mida azala na la samba. Makambo ebele boyeba te. Me bomoni azala na théâtre. Na la samba pe aleka. Donc mida soka kangamaka Karine ayebi Karine. Pe azana makambo mosusu abomba oyo etindaki alandaka Karine. Bozo comprendre? Alors mida salaka makambo ko copier Karine po bandi koyeba ye banda kala kolanda ye surtout malanda ngombe to na ndenge ya kobombama. Yango mida soki aye koloba asali kaka geste o Karine asala. Botala malamu. Karine Mokonzi tango babanda kotake banini mukolo baningaki bakende basala pétition. Karine abimaki na ba image na site na ye moko. Mais mida a copié Karine Mokonzi mabimi na site na ye moko te. Atali muto yazo bunda po na ye. Atalaki ba site ya Glorolangi amone loko te. Atali ya bato mosusu amone loko te. Malandi Angelica azo bunda mingi po na ye. Bien sûr azo kota pe mbongo. Alors mida ayepa ya Angelica. Normalement ayaki po na tamuke soko landi ebandeli na ye maloba. Mais akomiti na 52 minutes. Alors tango akomi na 52 minutes wane lakisi psychologiquement mida azo sentir sikoyo à l'aise. Nakoloba te a sentir bien. Ma sentir un peu à l'aise. Pona ebandeli azalaki toujours na moral na C, moral plus bas. Mais après 10 minutes, après 15 minutes, abando chanze na maloba ya Angelica ezo ko encourager tia komina 52 minutes. Angelica lobi na jope tangu mingi mida pema na yo. Baseki donc morale yali yako moi à l'aise et mati moi moke. Yango wana bandeko nga na yebi ndenge kosuka te naza nzambe te. Awa nde ezali match. Ezali ndenge ezalaki Karine Mokonzi et les autres. Sikoyo ezali mida na biso. Alors bandeko
tozokende toujours mingi bakokende siko mutu na mutu ayeba objectif na ye importance na ye na kati kuna olingi osala nini wana ezali très important bandeko ezali très important nga papa robo na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.